Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mo santo. Nzambe na biso tata molimo mo santo pasi moki mbango kiangani. To pesi merci na ndenge okaniseli biso po ete tokoka susu komona na mpoka ya mokolo mwa lelo ya 10 mars l'an 2020 po ete bokoka kopesa biso susu matei ezali solo chance po na biso la jeunesse kati na mokili mobimba na encadrement bozali kosala biso nzambe na biso tiko tozwa lokumu na bisika mosusu makambo ya boye ezalaka te mpe komonela yango wapi zwa lokumu nzambe na biso kokani na mutu te na mokili oyo ozali solo nzambe mokili ezali na ignorance ya likambo yango toloba nini tata molimo mo santo tango ozalaki papa dangenda mpe yokaka wana makambo mwa mingi otekeli biso kono ba message ba archive olobi ete tokomi na pente glissante par rapport ndenge actualité ezali kotambola na mokolo mwa lelo to makambo ezali kotambola na mokolo mwa lelo ya solo ezali penza bongo na makambo mai mazali komona na mokolo mwa lelo mingi ezali kati na catégorie ya ba prophétie oyo esilaki kopesa kobanda 21
Pe bakamu masusu na maloba oyo bapapa batekeli biso bango misato tozali komona bilembo ya solo mayemaso wana esengeli makokisama pamba te soki mango makokisami te bato bakoloba ete nzambe akosi nzoka nde nzambe akosaka te tata molimo mosantu ndenge ezali mawa mpe bolingo na bino na mayemaso mazali kokokisama na bolingo na yo nzambe wa biso papa tika ete makokisama pamba te ezali bilaka etikali bobele ndenge wana maye mpe moyini azali kobongisa mpo ete kokopesa bato pasi yo me nzambe obundela biso pamba te tozali bakufi miso ndenge ekomami na exode 14 mpe na molongo moke 14 pamba te mokili ezali kobunda ezali nde baprofesi bino bopesaki biso tata molimo mosantu nini tokolakisa oyo ezangi koyeba yambo tofongola mbebo mpona kosenga na yo nzambe wa biso oyebi manso bitumba ezali makasi kasi tozali na bobangi te olobi totonga Yelusalemi babeli ya sika epai wapi okosangisa mabota manso ya mokili nzambe wa biso ozali komona na mokolo mwa lelo to na mikolo miye crise ezali kopeze fort to makasi nzambe wa biso kandisela biso pamba te kotonga Yelusalemi bana mingi bazangi misala tika tokanisela bango bazwa misala mpo na nzela na misala kuna nde tokozwa falanka mpo ete tokoka kotonga Yelusalemi baye mpe bazali na misala papa lifuti ya malamu ezalaka te bongisa mpo ete bana bakoka kofutama malamu banzoto mpe ya bana na yo bengana bokono nyonso ezali kotungisa bango opesa kimia na banzoto na bango mpo ete Yelusalemi etongama kati na biso mpe bolingo ya solosolo papa ekoka komonana pamba te soki bolingo ezali makambo maso ya mabe ekozala kimia me na esika wana papa bolingo eza na biso te papa kanisela biso toyei na mokolo mwa lelo papa biso la jeunesse na bikeke nyonso elekaka biso kaka nde bakumbi ngambo tata molimo mosantu pasola mabanga ya mitema na biso tozwaka oyo tozali kozwa epai na bino mpo ete ebongisa biso tolanda yango à la lettre mpo ete tobonga nzoto mpo olobi yango très bien ete ezali ekeke ya suka ya mitano ezali te elingi koloba ete tozali na droit na erreur ata moke te me papa bososoli na biso ozali komona bongisela biso mpo ete tolanda mayemaso ezali kosenga na biso tobonga nzoto mokili ezali na kimia te nkolo ya kimia ezali nde yo tata molimo mosantu ndenge osala kobongisela yango yo kaka tozali koyeba ngonga mpe na ntango tosengi makasi na bana na yo nyonso na mokili mobimba epai wapi bazali kolanda biso kimia tosengi na les 3 Congo na Afrique mpe mokili mobimba na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen ntango elokola bifoni nzambe to akotuvana na makubikiti musique
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eunwe! Embazi! Bilongo biakoloe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kui! Sai voka sai kui! Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi. Eza mokolo na biso bajene toyokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo biso bajene tozala makasi na mosala ya tata Nzambe. Kola tondimaki tosalela ye mpe na solo. Na kala bitumbu ezalaki mingi. Ntango wana mokili ezalaki na maboko na ye tata Nzambe. Tumbu ndenge nini? Mwana atindeli bino moto. Toziki biso nyonso. Mbula kobeta bato bakokufa kambo ya ndenge na ndenge na ntango wana. Kasi koya ya Nkolo Yesu na mokili alobi tata dimbisa bango. Nga namonaki mpasi mpona bango. Ntango wana makambo nyonso etikali na mwana. Tata ayokaki makambo mwana alobaki toza pardonne. Kasi na mwana moto mpasi ezali kaka. Po toyoka oyo baza kolanda koloba na biso pardon. Po tosimba yango makasi ezali te. Surtout biso loposo mwini ndenge tolobaka ntango wana. Nyonso toza récupéré. Tobungisaka lelo ekomi na maboko na biso. Po tobatela yango. Na oyo bapesi libela. Oyo basimbisi nani aleki? Oyo bapesi libela. Ya kosimbisa lobi ya kosa nini? Akoya ko récupérer yango. Biso tozolanda nyonso papa Mbenza azoloba na biso. Pe maloba ba papa elakisi ke nzela ezali malamu. Obika ntango okufi Nzambe na yo akotika yo te. Mokolo kosekwa to lisekwa ezali okomona na susu kati na mokili oyo. Yango tomipesa na mosala bapesi biso totonga kaka Yelusalemi. Nde esika tokotelemela. Mpo na nga nasilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci papa. Ndenge opesi biso nzela kolanda pe koyoka. Mai malekaka na 5 mois. Papa ndenge ozali kote ya biso tango nyonso mpe ndenge oza kolobela yango. Ete batata esi bakanga makambo nyonso na 5 mois ndenge bafandaki na nkamba. Tozali kolanda mate oza kote ya biso. Boza kotinda biso na kati na mabondeli. Pamba te batata na 5 mois balobelaki yango ete na mikolo koya bokomona mokili ndenge nini ekotambola. Po lelo biso nyonso toza kolela pasi. Na pasi oyo tozali komona tozali koluka nini po ete tozala na kinia. Ndenge bapapa balobelaki yango ete ndenge nde balobaka na Kikongo nkazi ya nzaki ukuizanga nkazi ya nzaki noko ya mbango. Papa Fumalongo na 5 mois wana akikozwa exemple.
bakoko na biso bamonaki ke mpasi ezalaki mpasi na bozwi kozwa ezalaki mpenza mpasi bokomona bokosala bilanga na bilanga wana ntango bokosala bokolona manioc boloni manioc bozali komona kaka ke bino na bino bozali kolia manioc kanisa tribi na tribi oyo bokoliaka ezala masango baliaka masango boloni masango kaka yango bozali kolia bozoluka mbongo bozozwa te na ntango wana bamindele baye kokotisa bamarché Mfumalongo ayaki kozwa exemple awa na contre oyo nde nini eyaki kobima société ya kosomba bandika olokoti ndika oteti okokoteka na baportugais awa na Gombe Matadi bamagazin ezalaki baza kosomba mandika na mpanga pe ezalaki don na ntango wana sikoyo emonani ete nkazi ya nzaki donc oyo marchandise ezali kobimisa mbongo ya mbangu bato nyonso babosani kolona mpe na nsima mpasi eyaki na ndenge nini eke oyo baza kosomba bandika wana sukasuka bamoni ete ndenge babandaki kosalela ndenge wana lisusu te bakompani to bisika baza kosomba bandika wana esika baza kende kotekela marché eza susu malamu te ale marché wana ye kokufa sikoyo tozongeli bilanga tovutukidi kutukidi to yango papa Mfumalongo alobaka ete lisese ya nkazi ya nzaki mbongo za nzaki ntango bozwi yango nokinoki marché wana ezosimba lisusu te pasi ezongi po bozongela lisusu kolona manioc na ntango wana ezokosala 2 ans 3 ans bongo ekokombela malamu donc pasi ezongi lisusu yango eza komonana na ntango wana na 5 mois donc na 89 emonani ete pasi eleki na kati na Lingomba tobandi koloba ete tobanda kobondela banda kala tobongaka na biso te ntango tokotala eko tozamba baplome tozima baplome kasi mosala ezali te nyonso wana pasi na pasi esika wana nkazi ya nzaki azali koya nkazi ya nzaki yango nani oyo baza kopropose banzela ya mikuse soki osali kaka boye ozwi boye omoni eke pasi nyonso bandaki komona wana obosani yango okomi na mosolo kasi mosolo oyo ozwi na mbangu wana yebaka suka na yango soki ndenge nini donc exemple papa Mfumalongo azwilaka biso na 5 mois nde yango wana biso tozala toujours na patience toyebi ete nzambe akokosaka te elaka oyo apesaka biso te kosepela ekoya kosepela wana ekoya kaka pasi liboso bongo nde esengo ekoyaka yango bapapa balobi eke bokomona na mikolo ekoya awa pasi eleki na mikolo ekoya bakoyela biso makambo ebele oyo kosala ondireke kobosana sa biso pasi oyo tomonaki me nzoka nde bakotisi biso lisusu na pasi ya koleka mokili ekoningana na ntango wana kasi bino na ntango wana soki bomoni likambo bokanisa kaka batata balobaka nini likambo ezali koya bapapa balobelaki yango ndenge nini yango manso ndenge bapapa balobelaki yango eza mokanda ya tata nzambe eza na mokanda ya tata nzambe luzabanga swasisa zintsongi ye ntango
yango tokobenga papa Mario na esika wana koswaswasa ntsongi yenthangu muna nkanda nzambi keti bweibu na batela. Mardi passé, papa Mfumalongo, papa Simukimbangu kyanga na lobiete bubu kuna nchasinda. Bana bampuku batalonga na ngangu. Tuzali ndeko pesa na mayele. Na ndenge nini eke bapapa balubaki eke pasi eko ya. Me pasi wana ndenge nini eko yela. Oyo bakozala épargne na pasi wana banani. Yango papa Mfumalongo, papa Simukimbangu naza ku insiste te elembo simba elembo na yo. Yango topesi ntira na papa Mario atalela biso likambo yango na papa de la ville botalela biso likambo yango ndenge nauti koloba. Papa Mfumalongo azwaki exemple na ntango wana bango baza kokola na pasi eke koteka bandika na baprovince mpe mosusu na banza makambo wana ezalaki bamisusu neti bandeko na biso na Kasai koteka rorofia biloko wana nde bandaki koteka province na eloko na bango o baminde babandaki kosomba mingi. Oui papa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na lotomo ya bapapa bapesi biso chapitre mibale oyo tokotala mpona mokolo malelo. Tokotala na Matthieu chapitre 16 verset 1 à 4. Matthieu chapitre 16 tomoka na Matayi chapitre 16 verset 1 à 4. Kaka na Matthieu chapitre 24 verset 32 à 35. Nde papa de la ville akotanga soki atangi nde tokozwa ndambo akolima moke po tolimbola yango. Papa de la ville otanga na basha. Okombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Tokotanga na mikanda mibale na mukanda ya Matayo chapitre 16 verset 1 à 4. Soki pe okenda ndako kotala ba référence na yango na Marc chapitre 8 verset 11 à 13, pe okenda Luc chapitre 12 verset 54 à 56. Tozongeli tozotanga na mukanda ya Matayi to Matthieu chapitre 16 verset 1 à 4. Nzela moke balobi ba pharisien na ba sadducéen basengi bilembo. Alors topesi référence na yango na Marc chapitre 8 verset 11 à 13, pe na Luc chapitre 12 verset 54 à 56. Na chapitre 16 verset 1 à 4 balobi boye ba pharisien na ba sadducéen bayei epai ya Yesu pona komeka ye. Basengi ye asalela bango elembo moko oyo ekomonisa ete nguya na ye euti na Nzambe. Kasi Yesu azongisili bango boye, tango pokwa ekomaka bino bolobaka likolo ezali motane, mbula ekonoka te. Pe na tongo bolobaka lelo mbula ekonoka, pamba te likolo eyindi. Bino boyebi ndenge likolo ezali kolakisa soki mbula ekonoka to ekonoka. Kopesa biso mbongo olingo bala oye kozwa pe mbongo me na Ancien Testament likambo wana ezalaki te. Me biso tozwi chance koya nkolo Yesu nde tokomi bana ya tata Nzambe ndenge alobi notre père qui est aux cieux, tata na biso. Donc biso tozali associé na nkolo Yesu tokomi bana na ye.
mokanda oyo Matthieu eza mokanda etali ezotalakisa bokonzi ya tata nzambe bokonzi. Matthieu akomi mokanda alakisi ke nkolo Yesu c'est un maître qui enseigne. Donc alakisi enseignement ya nkolo Yesu. Soko lingi kotala enseignement ya nkolo Yesu nde na Matthieu. Soko lingi kotala ba miracle nkolo Yesu asala minene oke na Marc. Soki olingi koyeba ke nkolo Yesu azali sauveur nde oke na Luc. Soki oyebiki oyeba ke nkolo Yesu azali mwana ya tata nzambe ayaki kosala mosala tata na ye asali yango pe azongi pa tata na ye nde oke na évangile selon Saint Jean. Donc mutu nyonso aza na spécialité na ye na kati na 4 évangile. Nde tozongi na kati ya Matthieu. Matthieu eloko alobeli bokonzi. Po ete amonaki ke bana Israël ba Yuda pasaki na ba promesse ke Messi akoya. Me Messi awana tango aye mwana tata nzambe batioli ye babomi ye. Nde na suka me mutu tozala kozela ye wana ye tobomi ye totiolaki ye si ake na ye. Nde ye asalaki ateya alakisa mateya nkolo Yesu ya bokonzi. Message monene nkolo Yesu ayaki nango ezali bokonzi. Bokonzi ya Nzambe ekitaki ndenge nini? Esali ndenge nini? Batioli yango na batu bayambi yango te. E makanisi ya mokonzi na tango asuka ekozala ndenge nini lokola bayambaki ye te. Nde ezali privilège oyo Matthieu apesaki na biso. Lelo papa Mfuma Mbanza alobi totala na Matthieu. Na Matthieu soki totali de 1 à 12 nde elakisi koya ya bokonzi. Ndenge nini ayaki, akoli ndenge nini, azwi bateme, asaka kati na biso, ye wana paswi batentation lokola bato nyonso. Mais soki te de 13 à 23 ndenge nini batiolaki mokonzi. Chapitre 16 oyo apesi biso, chapitre 16 oyo etali kosenga bilembo. Donc tozala mayele tozali na tango ya suka. Tozomona bilembo nyonso oyo tata nzambe apesaki ezala na Ancien Testament. Soki totali na Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel balakisa tata nzambe mutu aliboso atia bilembo na bato. Bato ya mibale o balandaki groupe ya mibale nde koboma mutu nyonso ala bazangi elembo. Prophète Ézéchiel alelaki alobi tata nzambe olingi kosilisa libota na yo. Me Nzambe alobi bobana na Jérusalem koboma bato na Jérusalem mutu nyonso azangi elembo boboma ye meme mwana moke. Po bango balobaka Nzambe amonaka lisusu te. Nzambe si atika mokili oyo. Nzambe si anona na ye. Ézéchiel chapitre 9. Okomona makambo wana. Nde biso tozali awa. Tobatela bilembo pasi bazotia biso bilembo. Po groupe eza koya ekoza na mawa te. Bango ordre bakopesa bango elembo. Biso tomonaki likambo moke tango papa peshenu dayaki na Matadi. Ordre papa pesaki na ba soda bokotisa kaka mutu aza na uniforme. Mutu nyonso azangi uniforme akota te. Au moins azala na invitation ke mutu aleta babengaki ye kobenga. Qu'est-ce qui va se faire? Secrétaire provincial oyo akopesa ba communiquer azaki na uniforme te bakangi na porte. Parce que ordre bapesi biso uniforme. Ozaki mbanga uniforme te. Mutu akobeta ngonga pe azaki na uniforme te bakangi na porte. Elembo. Batata ba mama lelo Nzamba telemi. Matthieu alobi Jésus-Christ c'est un maître qui enseigne son église. Azakote ya lingomba na ye. Mais soko kena à partir de 24 tina suka elakisi ke kanda na ye ekozala ndenge nini. Yango bomonaki la fois passée bapesi ba 10 vierges.
po parti wana à partir ya 24e chapitre ti na suka makanisi ya mokonzi lokola bayambi ye te basakaneli ye ndenge nini akoboma bato tozala distance te nde lelo tata Mfuma Mbanza apesi biso chapitre 16 na chapitre 16 toyeba basigne de temps bafarisien baza komona nkolo Yesu lokola mwana moke mpo bango batanga bayekoli mokala tata Nzambe bafarisien basadicéen nyonso tu bazalaki komonela nkolo Yesu lokola mwana moke ayebi likambo te bazokoyebisa pesa biso elembo ezolakisaki yo ozali mwana Nzambe lokola mpe biso tomonaka bapapa papa Mbenza mwana moke kaka namonaki lijura botamaki daire nga namemaki ye papa Simon Kimbangu kane mwana moke ndenge kaka batiolaki nkolo Yesu parti oyo ya verset 16 elakisi batioli mokonzi aye me bazotiola ye lokola moto apamba bazomeka ye meme mpo bakesi bazotuna ye bameka puissance na ye mayele na ye bayaki kotuna makambo ya signe de temps batata bamama nkolo Yesu alobaki naza na signe koyebisa bino te kasi boyeba yango ke bino moko signe kaka na kopesa ya Jonas akotaki na kati ya libumu ya mbisi 3 jours nde alobelaki makambo ya kosekwa 3 jours asekwaki na ye elembo monene lelo batata bamama soki totali message ya papa ya 2019 atelemi mikolo nyonso la dimanche baza koteya biso kaka toyeba likambo ya tata Nzambe papa kisolokela kokisi 105 ans likambo ya Nzambe il faut eteyama makasi ndenge sete akokisaki 105 abotaki mwana po ete likambo ya tata Nzambe eyebana na mokili parce que Nzambe aza na projet Nzambe abandaka nanu koteya nde punition elandaka nsima batata bamama tobangaka parce que balobaka poisson électrique babengaka onina na mai elemba kasi soki esiliki mai nyonso ekomi électrifie tozomonaka mikolo nyonso bapapa bazali très simple okofinga ye akokipe te mais poisson électrique soki asiliki na bapoisson minene moyen eza etambola eza te nde bazomema biso likanisi nini oyo mokonzi aza nango na bato baza kotosa te likanisi nini eza na mokonzi na bato oyo baza na bilembo te yango nde balingi te moko kati na biso alela o ngai namonaki pasi ngai natongaki Yerusalem ngai nazalaki relege nyonso to wana ntango ya kozwa elembo yango oyo signe d'etat tozomona makambo nyonso alobi bino moko bolobaka nini soki na otali ka likolo alobi mbula eza koya signe d'etat toyebaka yango me mpo na nini na plan spirituel tozoyeba basigne d'etat te mpo nkolo Yesu na Matthieu chapitre 24 wana nyonso toza komona soki okomi na verset 15 okomona nkolo Yesu alobi makambo oyo profete Daniel amonaki yango nde eza komonana esika bosantu lisuma monene mbindo monene pikami okomona bato baza kowuta bisika nyonso nakende obebisa nkamba nakende osala likambo mpo nkamba esambwa papa Mfuma Mbanza alobaki lingomba esambwaka te mutu nde asambwaka dibundu kadisumbukangako muntu kandi osumbuka mu dibundu kosala teke soki osali likambo monene wana nkamba ke nkambo esambwe yo mutu osambwe parce yo mutu okende prison yo mutu okende bisika nyonso me nkambo ekotikalaka ndenge ezali nango ya bosantu mutu nyonso akoko bebisa mboka oyo te nde yo moko mibebisi na yo totala makambo tozomona baavion eza kokweya bamai
yango wana toyeba ke nkolo yesu tata nzambe akomi tata. Tala bolingo oyo tata alakisaka na mwana na ye nde na masese ya nkolo yesu tomonaka wana. Me na deuxième partie alakisi ndenge nini moto akokomibongisa po ete akoma mwana ya tata nzambe. Nde yango wana baza kopesa biso cours tososola ke nzambe azali akomi na place ni ya kitata nde biso bana na ye. E mwana ifo apesa respect oyo ekoki mpo na tata na ye mpo azwa nyonso azala héritier. Yango momonaka mokolo nyonso chaque mardi bapapa batiki misala na bango. Lelo totala basie de temps. Tala malade bato bazokufa. Bamaladi oyo emonana te yango tozomona. Na bakombo ku tozoyeba te kombo yango euti wapi na ye moto apesi kombo yango autwili yango wapi. Soki lelo bazola coronavirus eske euti wapi kombo ndenge wana toyoka nano yango te. Signe de temps. Nde bapapa baza na mawa mingi mpo na biso. Po bazomona bana mingi bazobungisa bilembo na bango. Bana mingi bazolanda te evolution ya makambo ke tokomi na suka likambo. Bato mingi bakolela. Yango wana signe de temps. Tozala mayele. Tolanda tozomona tala bato bazokufa. Mena kala tozokufa ndengo tala ba accident. Bato bali osela kaka na bakisi nyonso wana eza si de temps. Tolandaka prière papa mokonzi abule malema mensi di monza. Donc crise bitumba baguerre wana eza si tezolakisa ke koya ya mwana mutu ekomi pembeni. Yango nde papa mfuma mbanza posa na ye toyeba si de temps ke nyonso ozomona tobanga tozwa disposition ndenge baloba na avion serrez vos ceintures parce que tolingi tokita esika tozokende. Misala nyonso ozomona bato bazokomi découragé. Nasala te bango mpe mikolo nyonso boye tozala mayele. Signe de temps ezali ntango koswana te, eza ntango lisusu ya kobunda te, eza ntango kosala masumu te mpo tokomi pembeni ya likambo. Signe de temps. Bino bomona soki botali mbula eza koya moto nyonso nakobima te, ifo nazala imperméable mpo na nini mbula ekonoka. Biso totalaka basigne de temps. Me biso bandimi bateyi biso. Tala makambo ekomonana avant likambo nzambe esalama. Papa alobi likambo nzambe eyaka na kimia te. Nyo tozomona bagere toza kobanga bagere komi ebele. Ava uzwa musala okota na loge lo satana alakisi amibimisi. Epa balobi ke na ntango asuka bizaleli ya moko ekoyebana ekomonana. Yango tolo papa boye asali boye bizaleli na ne ya kala ifo emonana. Kasi papa alobi tomipetola totika makambo wana paske tokomi na suka oyo ya likambo. Nde bapesi biso na chapitre 24 nzete ya Fiji balobi na lingala kala nzete ya mosuke. Soki na kati elanga makasa nyonso ekweyaka. Me soki tomoni ke bandi kobimisa makasa tolobi bambula ekomi pembeni. Signe de temps. Eza bilembo bana bakoko na biso. Kolo Yesu azwa masese ebele mpona kolakisa bokonzi ya likolo ndenge koya makanisi koya liboso pasi ya bato. Biso bazopesa biso signe de temps. Tozala mayele tomibongisa tozomona dio nyonso na kati ya lingomba. Tokomi wapi? Tokomi pembeni 2020 tokobongisa ndenge nini? Ezala kaka bongo. Finalement tokorate train. Nde bapapa baza kokebisa bapesa alerte. Aviateur apesa alerte. Tokolingi tokoma bokeba bosere ba ceinture po tokomi pembeni ya mboka tozo. Ndenge tata premier sipa uti koloba yango 3 jours na libumambisi après asekwi et nzambe pa kenai yango na bataba mama tango oyo na ngai epesameli ngana yo to batela lembo oyo bapesi kati na biso na chapitre 24 32 à 35 toyoki nzete oyo balobi Fiji
soki makasa nyonso ekauki ekenda mwa ngonga moke ebandi kobota makasa yeba ete ngonga na yo ya kobuka bambuma ekomi. Banda kokangama bobele na bisengo ya mokili kasi na Nzambe te. Bakomilakisa lokola bato ya Nzambe kasi bakondima nguya na ye te. Zala mosika na bato ya ndenge wana. Bato mosusu na kati na bango bakotaka na bandako ya bato mpe bakosaka basi ya mitema pete oyo batonda na masumu na baposa ya mabe ndenge na ndenge. Ngai Papa Mbenza nde nayaki koyeba sekret wana sima ya accident Papa Mfumu Mbanza nakikulukuta bozongi ya Papa Mfumu Mbanza ndenge ayebisaka ngai ete ngai ngonga na ngai ekoki kasi koyebisa bandeko na ngai te koyebisa mpe bandeko na yo te nde esalaka nga pasi ndenge bango moko bazwaka ngai Papa Kisolokele na Papa Mfumu ano mpo badangi na kuntima bamemi nga liboso ya Papa Mfumu Mbanza. Olobi nini na mwana nsima nde balobi ete toyokanaka ndenge wana te toyokanaka ete Papa Kulutu akokende liboso ngai nalandi nde yo okoya kosukisa oyo kokokisa makambo nyonso boye te Papa Mfumu Mbanza azongisi ete solo eza ndenge wana kasi na ye mutu nayebisi makambo na bino bato boyoki yango bolimisanga kaka. Réponse ya Papa Mfumu Mbanza le 2 décembre 1985 ngai epesalanga kobanga kasi ba interdire ngai eke kolobango na mutu te ti kino Papa Mfumu Mbanza kosukisa mission na ye bongo nde kobimisa sekret wana nango toyokana na maloba Papa Mfumu Alongo Papa dangenda kuntima sima ya liwa ya Papa Kulutu Papa Mfumu Alongo ateyaki biso ndenge nini oyo ezali ete lelo oyo ezali nde kolendisa biso lelo oyo biso tozali kotransmettre message na bandimi ya mokili mobimba po ete tozwa mayele. Oye bamama batata toyibite ndenge tokoko kuluba pate tojungisa bino matonde na maso bosali pwa na likambo oyo eyelaki biso ya solo bolakisaka bolingo moko munene mabondele na bino solo maokani na tata kolela na bino na musio na mutema ya solo mi tubimisaki mai na miso bobetaki mabako na ntina na yango te kasi ezalaki nécessaire te nde bolela mpona nini ntango Lucifer kuna na likolo azalaki ete mokonzi moko munene amimonaki ete nsima na tata Nzambe ezalaka ye ase mpona désobéissance. Eh bien ntango amoni ete mokili mozali munene biloko biso Nzambe ase abongisaki sikasika wa alobi ete kuna ye na likolo ngai na bino bolandaki ngai nzela moko biso awa na se nde mokonzi ntango wana mutu azalaki na ye te ntango Nzambe aoki ete Lucifer na baninga na ye balobi ete kuna na se ye mokonzi Nzambe akamati mabele abongisi tata Adamu me na kati na esika ye atiaki bango alobi ete komeka te
banzete nyonso biloko biso bizali awa salela yango kasi nzete okosimba te mokolo okosimba yango okokufa ya solo tata Adamu abundaka ituma wana ntango molai nzambe amoni ete malamu nde apesi ye mosungi mama Eva ye mpe apesaka ye pouvoir okusekana te satana ndenge babwakilaka ye na likolo balongolaka ye mayele te batikaka ye na mayele ene nyonso mobimba sikasikawa malamu nde yakenda kulungula pouvoir abatu wana tata Adamu na mama Eva kasi ntango yonso tisoko ye akenda paye mama Eva akenda paye papa Adamu balobi na ye va-t'en Satan akimi mbangu adisparaître kasi azalaki na molende alingaki kutika te ya solo lisumu yaki mama Eve abebisi ake kubebisa mpe oyo azalaki ete mubana ye tata na ye 1975 ou 1975 tata Pierre ndange meme soko zana maladi alingaka tena kena kutala ye esikase wabenye ngainde ya solo azana pasi ndo na tiki ya vane na mbete baona kiti nakena kutala vane na mbete papa sa munini nazala komana ntolo pasi orke akendaki akimaki ami kotelaka na mire asote kasi papa renvoyé nalebi papa odingi okokima mosala aseki nalebi akendaki na balabala wana ntango bandi koseka papa apesa ngai kaka libondeli ya solo namonaki ete pusa na ye ezalaki ete akende bon natali mpe solo azali tata na biso asi akomeli na likambo ya tata nzambe azali profond napesaki libondeli tokoki kobondela biso na biso jano balani ngai kona papa ndange asi akufi donc papa kulutu ndenge na si na lubini amikuminaka ye kuna na nkamba sika papa fombanza kasi papa fombanza aboyi ndokenda kuzwa mukanda ebie ntango nakei kutala ye na gombe alibe na ngai yo ozali compliqué ndenge nini nde nakimaki nakumaki te kuna na fombanza ningi kulekisa ngai te alibo bakokandaka ndenge wana te pe yo yango wana papa kulutu atikali na ye ti na le 17 ayibaki malamu ene nakenda kutika ye na mokolo nga na butami yango wana nakendaki kutika ye mokolo moyenga ezalaki le 22 mars nakendaki kutika ye kuna na nkamba batata na bamama likambo ya tata nzambe ezali ndenge mosusu mwana papa Simon Kimbangu sepela préparez-vous kubanga na yo te solo kubonga na lukuta te elukuta pe kubonga na solo te nzambe akuzala satana te ni satana zala nzambe tobanga na binu te tobanga na bisu te tokolonga na tine ete tomemi bolingo to renforcer yango mingi tozalaka négligent maître mbungu ateyaki bisu kitoko na tongo tozalaka négligent to négligent bible côté pamba te makambo misato ezali résumé mobimba ya bible tozala na bolingo tozala bana tosa mibeko etosala misala yango wana bamama na batata solo tosi tokotisi papa kulutu na ndako na ye triomphalement bino moko bamonaki ndenge oyo bato tozalaki mutu na mutu apemoni makambo na nkamba mingi kasi makambo wana nakulubula yango lelo te baoyo bayi bamonaki mpe makambo bango moko nde bakuluba bakusala témoignage mpona nini ntango na likambo esi ekoki nalobaka ngo na nkamba bango bakomi misato biso totikali biso mibale papa mama na papa kulutu bango misato nyonso tu wana ezali mpona yo sero
bamama na batata toprepare bosingi bolimbisi nalingaki na kukenda na mubembo topesanaka date oyo nalingaki kukende ebie lobi tokoke nzambe azali nzambe mutu azali mutu donc tokitisa mitima na biso tokolonga mpamba te likambo ese eyeli yo zala makasi basware tokima te tobongisa yango ntango oyo surtout mpamba te ndenge ese ebongisama bajeune ndenge tolobelaki bino bosenga bolimbisi na batata na bino nabongisi libondele na bino ezali makasi ebangisi ngai moko ebangisi ngai solo bamama bosenga bolimbisi na batata bosenga bolimbisi na bana na bino tata senga bolimbisi na mama senga bolimbisi na papa lobi bongisa na bandako na bino sino ekozala na bino pasi alors ndenge mokolo oyo naokaka na baémission ya bamusulman ngai moko naokaki te kasi baya koloba na ngai bango baprepare nsima na ramadan na bango bakosenga bolimbisi nakanisi bato émission na biso elekaki te mokolo oyo bango émission na bango elekaki ya biso elekaki te balobaki ete bango nsima na asengi bolimbisi na yo moto mwindo c'est-à-dire soko tezalaka mayele nde nayibi te pamba te likambo ezali kaka na yo donc toprepare solidement sino tokobanga na biso te tokolonga tokosala nini ntango susu bakolobaka yango kwa bena monoko mokolo oyo ntango bamemaki nzuto papa molutu awa po ate batia yango na motuka mokolo oyo tozalaki na nkamba natala nzuto papa kolutu bananda kwa nzambe te bakela komisa yango neke nlongo na banda papa simoki mbango basoda bamemi c'est-à-dire mutu na ngai ekomaki ndenge mosusu pamba te ekoka kosalama te et surtout ndenge namoni na bafoto oyo ya mbanzangungu pamba te ngai nazalaki kuna te mais na stade ya mbanzangungu ndenge wana monaki basoda ndenge batandamaka nani ayibaka mwana simoki mbango salte ya mokili biso salte ya mokili kasi sikasika o bakonzi bapesi l'ordre nde batela mapai na epai bunduki présentez vos armes alors bango mais vraiment ezalaka cérémonie moko epesi ngai makanisi ebele sali namoni ete ya solo ntango likambo na biso ekomi penipeni donc tomibongisa sino batata na bamama napesi bino merci encore une fois merci na maso bosali mpo na kofacilité kuya ya papa kulia na baninga bapaya bayelaka biso basi bakomi na Bruxelles bamosusu basi batelefone nde basepeli mingi mwana mwasi boko atelefone na waya wa sikasikawa ntango na bimi na koko oya afa me waya wa simi ngai alobi mwana mwasi moko okumu na ye mari alors bamundele mingi bayaki baye kotraite balobi na ye me bino bato mwindi bozali zoba bino boyibaka te nde nzambe azalaka kuna na kati na bino bokoyibaka te poza koluka kaka be nzambe esika na biso kasi esika na nzambe azali ya bino kuna bino boyibi ye te bozali kotiolaka ye lisusu mwana mwasi wana telefone yango sikasikako ntango tozali kaka na kati na libondele ekasi biso bato ya nzambe toyibi yango te yango wana bamama na batata vraiment encore une fois merci napesi bana papa simoki mbangu longonia na maso bino bosali pana makambo oyo mayeli biso kimbangisi oye na tondi bino botondi na komi na tata na mwana pia elimu sato merci na banza pona lelo biso totelemi wana lelo oyo tozali komona papa Simoki Mbangu Kiangani ntongo nyonso azali kopesa biso bamessage na ye ezali ete l'an 2020 ezali nde mobu ya préparation po ete tokota na l'an 2021 tozomilengele mpo na likambo monene
il y a le 6 avril, l'an 2021, 100 ans, ya lingomba ya tata Simoki Mbangu. Banda papa Simoki Mbangu, abanda musala naye. Na yango, papa aza kosenga biso, tango nyonso, ya kozongisa makanisi, batata balobaki nini. Eye moko, papa Simoki Mbangu kyanga na rali kote ya biso ndenge nini. Pona lelo, tosukisi wana, okombo tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Merci Papa Mbenza. Tolandi pe makambo ya papa epesi biso makasi. Misala batikeli biso programme ezali monene. Na regret crise toza na mbongo te, me tozobunda kaka. Bongo ezali kouta pe na maboko ya biso bandimi. Po tango nango ekoki, tozali kotonga lingomba ya tata Molimo Santu. Biso nyonso toza koprofite pour kozwa mapamboli wana. Na yango mpona lelo tosuki wana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Kimbangisme oye. Na banzi tolandi makambo na biso to baleso na biso tozo na mokolo malelo ya makasi makasi. Kobatela yango pe kosalela nde eleki motuya nde tobongisa maboko tokoka kotonda baleso tozo na mokolo malelo ya mardi 10 mars l'an 2020 na kombo misantu ya kombo ya solo bandeko balandi ya ndinga vuluzi mbote na bino bisika nyonso bozali kolanda biso lelo ezali mokolo oyo biso bandeko na bino ekipa ndinga vuluzi towuti esika tokovandaka toye ntina ndako ya papa Makola
Papa Makola azali moko kati na ba ancien ya Yerusalemi. Yango wana bango bayebi penza histoire oyo ya nkamba Yerusalemi. Na yango ndenge tokoyebisaka bino ete biso tokokendeke pa ba mikolo po ete tokoka koyeba bokoko. Yango po ete tokoka koyeba bokoko na biso pa ya mbuta na biso oyo toyei kotala mokolo mwa lelo. Yango na sima ya kamera tozali na lisungi ya ndeko Landu Afonso pe ngai mama Godelive Ndombe nde totombeli bino nyonso bolandi malamu. Kiambote papa. Kiambote mama. Papa Makola tuzevo beno ba mbuta za Yerusalemu. Mana ma Yerusalemu mantama ben lutomeni mozali. Idina vondinga zole tusadila yekingala yekikongo. Kadi ba wontu beta kutulanda kabaze yekikongo. Idina vo tuzolele voto yambila mana zenge wakututela. Yango ndenge tokopesi yembote tolobi ete alakisa biso oyo ayebi na ntina ya nkamba Yerusalemu. Tonele mama samu ya kulwa akili kunzo ngwidi mamyambo. Beto mukora deka Yerusalemu. Beto tuzibudi kora deka Yerusalemu. Tu ukamuna 59 yemunu mkikia uno. Beto tuzibudi. Muna ntama bikora biakara kwani bemwanga. Kiana mwevu malanta matimpi mazeza kinkoni Nazareth banzansanda lugozi etuwe tukabio bya wasu biakara kwani baba. Tangwe za fuana tata mfuma mbanzo aboka bikora bya bionso no kali Yerusalemu. Watu vuka twakituka korari kimosi. Korari kimosi twakituka yemulumu kiki agunu kiranga kabuna. Papa mfuma mbanzo wakabura zituru. Go Yerusalemu kali nikaranga mwasiko. Tufutikaranga ibijimbili. Misalo bifuti saruka. Mafuti mambo Yerusalemu. Twakabula bikipi bitatu. Kiana mwevu malanta matipi mbazansana kikoni Nazareti Yerusalemu. Abaki dinda abaturi ku A. Ekipi A. Bakabuli baturi ku ekipi B. Ekipi C. Ekipi A, B, C. Yewunu kiki bikipi bienina. Papa mfambaza yango ekipi A. Ekipi gatata mfumando. Ekipi B kia yani. Ekipi C kia papa nkurutu. Kuna yemudumbu kia uno. Idimo kanga vo ekipi avoka monekene ko bempe ka kwenda. Bempe vokata monika ko sempe kata monika. Dina beto yemudumbu kia uno. Fumambanza utusensi. Fumambanza siri kutusisa. Yemudumbu kia uno. Muna 59. Mvunu ya mama mwili. Beto ba wonso muna. Korari kia wonso ka Yerusalemu koka muna 59. Mama mwili vundi. Mama mwili mukavunda. Tuatoma kumsani sina. Tuayimbila. Tuavanga mamo. Muntangu ngine ni kuna ndiamo. Tala mbasi mu Yerusalemu. Mbasi sa bebu muka mu Yerusalemu. Mbasi bidi muka magenki. Mama mwili ntangu ni foe. Mama mwili ni bana bani ba Yerusalemu. Nge. Kasi kurusana. Salwe. Salu karugondi. Lukala ngolomu na salu. Paso nzami kayanga na mubele. Ngele kurukubikela furu bana. Vokere ko furu ga ngele mukurukubikela furu. Paso vobene para monenkemo. Boso wiku ni mama. Voilà bandeko balandi ndenge tozali kolanda mbuta na biso azali koloba na biso makambo. Ndenge tolobi ete biso tokenda pa mikolo potoka bokoko. Bino moko boyoki malgré azali koloba na Kikongo me tokolimbola mwa muke na Lingala. Ya lobi boy kobana 1959 bamataka awa na nkamba Yerusalemu pamba te ba chorale na bango ezaka chorale ya kopanzana ezalaka partout bamboka nyonso oyo atangi kasi papa Mfambanza ayaki koloba ete malamu basangana basala ba équipe yango basalaki ba équipe misatu bakabolaki yango na équipe A B na C nde bazalaki komata na baturu awa na nkamba Yerusalemu. Kasi na 59 tango mama mwila azali kotika biso bango nde bato bayaka koyemba alobi nkembo ezalaka ya makasi na ba angelu bamonaka ba angelu oyo babimaka basepelaka pona ete mama mwilu asili kotika biso yango ye azali témoin vivant oyo amona mama mwilu na misu nde yango wana biso ndenge tozali awa
tokoyoka penza lelo bokoko na biso ezali ndenge nini ndenge papa na biso azali koloba na biso ya azali koloba na biso na kikongo kasi tokomeka kolimbolaka bino ndambu oyo tokokoka na lingala yango papa tokosenga na yo olimbolela biso malamu po biso toyokaka kaka ntango mama mwilo akufaka ba angelu babimaka bino penza bomonaka ba angelu wana ezalaka ndengeni beto mona meso kadi mama mwilo korari ka Yerusalemi wazola kyo kya diabo neta bini ka mama mwilo korari ka Yerusalemi va beto bantungi tuzema wonso yani kibeli mukata kwenda beto tuvoe bana lukalangolo bana lusyama ma wonso bisambu njele vokere ko mubeno mpasialo mono mungiro kya wange bobo jala ngane suli entoto kezi no zola kukara kwani bobo jamu ngade nkufi kwani bana lusara muyenge impova mama mwe ina igata yanchuku igata kwa nchuku kwa beno bana bakoranke dusi ya solo bandeko balandi tozali kokoba na masolo na biso na papa makola yenda zali kopesa biso bokoko na biso oyo makambo elekaka biso bato tozalaka te nde tozali koyoka ngo epai na ye kasi papa tokotuna susu motuna ete tangu na 1960 bokendaka voyage na Luozi na ba mama kwa kiadi okoko yebisa biso voyage wana ezalaka ndenge nini voyage ina mpasi ya kala ye kiadi ye mpasi kasi sarukia nzame wakati mpasi kinina pasi zina pebetu tamu daga kiazibuka dibundu kina tuka muta zetu yebankaka zetu dibundu dizibuki nzeto zikotre yoziyanti kini muzaisa dibundu yovo musiami sa dibundu mususi muna dibundu kuma kwa ntete twabanti kila kurugozi twayenda kuna rugozi mpasi zakala malu vimba kwa bantu mpasi ki nsamwange nzame twayendile bo twayenda bana magonsi bamuta zetu nsamwa toma kwani wa mota kasi kumvutukisa mpasi za tuluwa kida di papa nkatu malu mawavimba tufuete makayama mfinda tudiyiri kazi nsamba tusawindi pamundia mwenki malu marivimba mpasi una tuwahiza kuna kikai twaluwaga kikai tuamona vo nsatu isakri bitu diankatu bana bakora bakotre koko zumu dode kade nanasi zo zitewazo za ndama kazo za nani tuzevu kwa sira woni siku bana bakora bakota koko zumu bakora nanazizina kinga bona badia zo bana bakora de sibafua mpasi bakafula bafululungu mubisambu bafuluka muri amyenki ekizoba kabetu kibeni kali bima katuse kuna no kuna beto tuele ko konfina tuyanskide bintu bana bakora de babuzi pamoja kinalwa yenda kalwavana nsiku ko nsiku kama ndili kondo ko mama nsiku kama ya uno ben nsiku myantama tata mfombaza ko twatayani rona vatu asabuka yen lufungu na tetrwa fungu bana bawosi bafungu na no akara yindi udivova maonso no kanzi tati nkada mpemba idina mpasi twamona tuzibuli lugozi tulezibula mbanza nsana tulezibula kinkoni tulezibula malanda kiana mwevo bukina lwa vutuka kina lwa tuka kuna luozi lusadi di mana lwa yendla kuluozi kina lwa vutuka munzila kya mambleze bwani kukuye lusele mamu twa bwana kukumami twa toma sembwa munandia ina twa de bintu ina mana fuile ba twa toma sembwa munda mlikinga kabeno kansi tati kankada mpemba kansi nzamwa sala kakomona muntu diamgo kakofampe muntu ko kali mamu metu makenga masiksi kama kede kansi betu butwa wa voyage ina lo yenda kina twa bulwa yiza kimpwanza pe kibaka man lenda kututela binsami na tibobya kala twa dumuka mundia munenki konso saruki lemro nsendo saruki na bona mutwa vutukisa kamita menda ko tata mfuma ndongo tukiri nsaso zikututela ne bana situkemba situdumuka situjaluka kale nzami tubansili kimpwanza tudila na kimpwanza butusime kibaka mene lenda kututela ketenkankunga lwa yimbi dingi munani bi kimu tulaiza mudia nani mama kimpwanza tudumusu kankankunga lwa yimbi dingi ngo twa yimbi dingi haleluya haleluya
kembwa nzambi haleluya seusongwa haleluya kembwa nzambi haleluya seusongwa nzaya onso ikembela wabo bakwikila munzambi ampungu haleluya nkembwanza kiesi kiambile na kyakala kiesi kila twayenda nkunga twayimbira nzila za mazulu landa ande landa mfumu siwavudu bona muna lungu muna bampangi kiesi kyakala kiesi kyakala munzai kiesi kikele. Voilà, bandeko balandi ya solo tozali koyoka bokoko ya kitoko. Papa atalisi biso ndenge nini bakendaka kuna na Luozi. Voyage wana ezaka voyage ya pasi pamba te bakendaka makolo. Alobi ete kutu na kozonga makolo evimbi bango basali basapatu ya matiti balata pona nini wana nyonso wana po ete biso to kwa kozwa bosomi. Nde tangu bazongi bayaki kokutana na nzala na nzela sacrifice wana bakendaki kosala nzala wana ezwaka bango na nzela bakotaka na zamba bato babuka banana na bosepela pamba te tozwi indépendance nde bazalaki koyemba nzembo oye asili koyemba wana ete Alleluia nkembwa nzambi kanti tata ndombele tufutukilida kuna kwangeye okoki koyebisa biso soki tango oyo bino boyaka tango siko boye komata na Yerusalemi ndenge nini korali Yerusalemi elongwaka na Ngombe Kintsuka po ete mama mula zaki na Ngombe Kintsuka papa mfambanza amataka ndenge nini na mbanza foto yokaka ete papa mfambanza amataka nzela moko na korali Yerusalemi muna Ngombe Kintsuka twavwanda moni tata mfambanza yebetu honsono tango eza fwana tata mfambanza ho tango sabuka mu Yerusalemi fwe koradeka Yerusalemi ale kubama ntangu ifweni situkuni fwanda mu Yerusalemu korare ya Yerusalemu kya kutakana twele papa antwala beto wanima papa mfambaza kuna antwala kwekese mwana nzambi wizidi ndonga utinta mene beto wanso kunda tukunkunda papa kuntwala beto wanima tada kwako tubaki di bikona tubaki di mandalala tuyimbili tikapeki ni sasa vem kansaka nako papa sisi Ngombe Kintsuka tomo kene mumbanza Yerusalemi beto bonso bana ba Israel woye bana Yerusalemi mukamvula yini una 60 papa nzwani kakelenge ya bitungwa kwani beto ba wonso no yeni papa mfombanza nzomo siko twalelenge kadi nzambi tu ya beto katufiti kunlunda ye beto katufiti kunsanisina kabantu bakaka beto bana ba Yerusalemu papa mfambaza bona una yeto momonzo kanti nkunga una kuyimbili kofe todi ka bakidi kunga boy kwekese mwana nzambi wizidi kunda tukunkunda mwana nzambi wizidi umukembelwa wazanteya sino ibuna tuzaidi munangera tutuki mana Ngombe Kintsuka papa kese tumente mongwa Yerusalemu papa kasafu tukadaka Ngombe Kintsuka ko mama kakawasala muna Ngombe Kintsuka beto ye papa muna nzwa ntoto muna nzwa bitungo muna Yerusalemu tukotere muna ditata mfumamba voilà tata bonso buku tutelele fo bulwa tuka ku Ngombe Kintsuka Luisidi luvweni mvimba mumbanza mama sidi mvimba ku Ngombe Kintsuka lenda kututela butu nkya mambo malanda kunima ntomboka beno mu Yerusalemu mambo malanda kunima dibundu divaiki dibundu bina vaika mutasali bundu ba yangalala mama yangalala tata mfumandongo ebuka oga beno ba pastor bete ba honsono tukane ni kiesi mude kinzano tubanze kali dibundu divaiki tutunge no Yerusalemu ko tutunge no Yerusalemu kompa tutunge no Yerusalemu vingile tata
kina lo manta mu Yerusalem mungonda mu 59 bien mu 60 kadi 60 kimpwanze kadi bundu mu 59 to baka buti butele di bundu di gai ki di place ki na to baka sako boki solution kadi di bundu tuzevo dia ranwa minkadra mu 59 buti di dia gai ka mu buzavo di zaka ne munza mvima mu 60 muganza même 60 bona mutasari bunu pe bayanga da mun fai ga vai kadi bunu pa bayanga da ki be diamre zamonika o tata mfumando ya tutunge non tete Yerusalemi ba tutunge nzozanzambi kasi ba mutande tutunge nzozanzambi ba tutunge Yerusalemi papa mfumando non kad tutunge no Yerusalemi bange tutunge nzozanzambi ba muta ko nzozanzambi ka bakara kasi tete nzozanzambi za on sa tunga ba muta za obwa diamne ki katolanda matata mfumando nzozanzambi za waboya tutunga tete Yerusalem betu tudi za osono kuna tungulwa nzozanzambi za wabwa yewunu kiki nzozanzambi za wabwa hii rere kaka ina ya salama ndia muda kuna kina beto sabuna kwa papa foti ina kaya mungu mfuma longo ezalaka ete totonga liboso Yerusalemi pamba te Yerusalemi nde akoyamba mabote ya mokili mobimba kasi lokola bonzoto elataka ba butusidi papa mfuma longo bukafo bavota tunga tete Yerusalemi batu ka bazola kunima kama malanda kunima mpasi za kala kasi twalomba ndemvo nzama tuwira kale nzami mfuma mindemvo kwa nikena twawa mana mawasima wa papa mfuma longo tuka mundumu kikia uno tukare nongolo mpasi twa sikameno nzami katuyambo balomba ndemvo tata makola nanga beno la toma vwanda mfuma mbanza kadi buta tukututela binsa muzaya twela volwa zingila e papa muna kinzambi kya papa mfuma mbanza kadi yani mfumu Yesu nkyama vangu zei mana makala yani nkika kala zola bwelo kala vwandila yani tutonde mama tata mfuma mbanza muntu antete katika songa mama mona mtama kole nsami kutela we yani votala tuka mugunu kimutama kola yikutero kyangani Yesu wide mana papa kinga yani kyangani Yesu kansi kutekwa muntu kuteko una nani utakutela bona papa mfambanza tata mfumambanza tala butwa kadiri kwela kala na Yerusalem belo babole kaka mona kora rika mikivweni ya vatuka mudumu kya hunu tata makola tomazaya vo kyangani Yesu takwa ni kwa bantu kubone gonga kone kyangani Yesu mona papa kinga Yesu okukala akili kantama yani vrenge kaba kuteko bono taboka kwa bantu stomubaka na yako mono papa tai taboka die Yesu no so sanga yalo netala songona ngeye siya wotso pimwanga ni ngani Yesu bona una mkyamfula yena twena kyam mufeta no wele yakala no wele yantama ya Noël ya le 25 décembre. C'est ça. Beno Louis de Yerusalem muyimbila lona. Muyimbila tuna. Yani vono kuteko. Mono ane buya turu munga kuna kokala bana mono fuma mbanza o ye yani fuma mbanza o ye mbaraza satu fuma mbanza o ye mono tuka mulumu kike mfuma mbanza mfumu Yesu mono papa kinga Yesu kwa kukala ngaduli nge kutele ntamaila. Kinga moko di ma kitu kila kinga imuna ona komuno anga nsonso. Yani enge papa wa sega korare ki segele beto mo tudumu kini vo diamo nani mtama kola tele kola sino beto tutumeneza yetu kama na ndama votata mfambanza mfumu Yesu ukorare ga Yerusalemu katika matela bangi katamo mzaya mvima una samu una zaidi voilà bandeko tozali kokoba na lisolo na papa na biso nde ya kitoko penza obiso nyonso tozali kolanda bokoko na biso ya expliquer biso ndenge nini nkolo Yesu papa dia lungana ayebisaka bango ete ya zali nkolo Yesu nde tokotuna lisusu mutuna na papa na biso papa makola papa mfambanza yebisi bino ke yende nkolo Yesu na bonzambe na ye likambu nini oyo yo simbaki o monaki ke bizaleli oyo azalaki nango yango penza ya bonzambe pesa biso exemple ata moko nde tokokoba susu masolo. Merci maman.
bana ba Yerusalemi mpasi tu mweni kwa tata mfombazo unu kikituru yangeye kasi sisa kunguna o papa ngele mbasa futuka kwa kasi vuka futukini munadumukina ko tumbu twa baki dingi kuzubwana kana nzila tata mfombaza voye kana mazana simankoko tata kange meno ndio kugata waye papa mpasi tumwene kwa tata ku telefoni kwa tata mfombaza kunguna bukwenda fetu kana kumona munzi bono sa kunguna kaka ye mono papa mama wili fevre kasira baka mangele mono kutu tata wili bono uguna ka tata mfombaza ukigunini mpasi na kunimona kuna ntwala mpasi ndianzole twakala mu makuruzu tata mfumandongo papa mbanza papa nkurundu papa mfumandongo ebukala te bo mono wakina kuruzu tudieti ye kaira yaka muntu wanga mbiko kasi tu momo masidi tata kuzumofura tata lweki momo masidi kwa tata luwila momo masidi tata tamukwiza yabo beti kotoba kisingiko ekabune buri akaboko to tata kaka umani samo tata mfuma mbanza iboko ne tata kwa tata tutayinge na tata papa nkuruntu bere kuzaba nyosa kubika na kufana kukutunata papa yanikere na beto papa yanikere na beto bere kene nga papa nimekuiza bu papa waiza ditawira vo ensie kentenga mfuma papa wizi dina bampangi pasina voilà tozali kokoba na lisolo na biso na manzito yoki ndenge ya lobi ete bisika nyonso kokimela papa mfambanza na bonzambe na ye okokende kokuta na ye pamba te bango bazalaki soka tikali kokosa papa soka kei na nzela akokuta na papa nde yango wana tozali kokoba papa makola tozali na posa koyeba penza nini papa mfambanza ayebisaka bino mpona papa Simoki Mbangu Kiangani pamba te yo lobi ete alobanga na bino ete tata ntango akoya tata maonzo masidi kwa tata donc nyonso etikali epai ya tata sikoyo nini mpenza ayebisaka bino mpona tata katokala zaya kotoko kasi tete tata nzami etata idiodi na yetu mulumukia unu ndo na yeti tata Simoki Mbangu Kiangani kalokala zayako bukani mumbisi ntukina bakala bapapa kalokala zayako fonga tu papa Simoki Mbangu Kiangani mama na ndi beboyi muntsantu kani futhi zayako ku mama kasi nthangu wina bona utadi kwa ka nete mama beno mosi nkhabifulo kana mona kwa papa Simo byakala kulutela vo yandike wankaka ke bona mona mfuma ndongo mwani papa Simo bona mona papa mfuma ndongo mwani papa Simo anada ay na banzi papa na biso papa makola tolingi toyeba yo lobi ete papa mfambanza ayebisaka bino ete tata akoya tata papa kulutu pa ayebisaka bino ete tata akoya papa mfalongo pa ayebisaka bino kasi ntango oyo biso toye komona lingomba ye kobima na ntango ya papa mfalongo papa Simoki Mbangu Kiangani bitumba bino boyebaki ntango bandeko na ye bazali koloba ete biso bato totie na biso na esika bino boyebelaki yango ndenge nini pamba te bino bolobi ete bino boyebaka liboso makambo wana beto mana matotero kwa maseme to katulin safira kana diambo maseme to bato masatete do bakatule mwazo tata Simoki Mbangu Kiangani ndono na yetu yani ndo ba papa ko sontango tukwenda ko bafutizo la mogoira diambo neki bawo ko nzana tata Simoki Mbangu Kiangani ndono na yetu ibeto yando kuse ngamo bampangisa telemi bayimile nkunga ewo mboka zeto tunabokanga ngaka tayimbila mu Yerusalemi bana ba Yerusalemi luyimbile nkunga mya myole mono yavumuka kwa mena mfulu kali mpasi papa nkulu pamoye kulipitana kikwenda kulipitana Yerusalemi kayimbile ata sakani kaka kunkamba ka izabe kuna kinsa kulagin sasa koni kele betu kunkamba beno kunkamba wala kuna turu ko yimbile tsheti nkunga mewe mboka zeto tunabokanga tamudilazo utuwilowa ututala watutanina mameme makwempumu simazimbuswa nzamyeto muzulu ngolo zeto kwangeyezenina fumu yisunge yintinu
tumwanzambi wanavelela utuwa bokanga tubokanga unatwayimbira papa kuna kinsasa vumbukiti kasabaka trete wanzole kosivaikisi meso wakavona mameme mase kasi Yesu wafuile mameme kale ndimo yambulako Aleluya Yesu imfumu Aleluya Yesu imfumu wa bona twayimbira memakisime wele ndekane mfuto ndio kunga bayimbirimo papa bandana sikamane kwane kuma korale kia Yerusalemi vobe pamwaye sino papa mfumbanza wosituyimbira maminga tukotusonga muda nki yes be ututela mwabinsamu byoka kala kulutela bena mansweke manakala kutbonso gantete ututele lenge yanwa kututela vo mono mo kyangani Yesu kansi kuteko nkyamamu jaka katajaka momu yani kimuteko kansi watamo magai kampe mu mazaka nenza yonso mazaka yumini petu sabukire kwetu bone mono kyangani bone tabule nsene dintedi musika itabula nzadi yumi atu sabukire mpe kansi mama ntango man ebomfuma mbaza ndona yetu endu papa mbenza ibuna mono bomfuma mbaza ndona yetu ututele tiwemeneta ya bono kyangani bona izola kaka bona minute ntedi mosi bona itabula jo mama mbutumbuli kumbunanga ai mwilu nazana esengo ai mwilu nazosipila ai mwilu nazana esengo inoba mama mbutumbuli kumbunanga mama botumbuli kumbunanga ai mwilu nazana esengo ai mwilu ai mwilu nazana esengo inoba mama botumbuli kumbunanga go.